la maman. Dans l'hôpital que va Saint-Mimaï. J'ai été qui point de soin de l'éviter de l'Aïnana. Et de Saint-Mimaï va Koro Vaïki. Dans les salaires mingi. Dans quel jour ma petite équipe mingi. Donc, on a dit ça. La data va maman presse de la 10 heures. Aussi, c'est la maman tata, moi, on a fait tata, moi, amen. Donc, sanctionnera l'année 2006, c'est la rencontre de l'écrivain de l'Église féministe, le représentant légal de l'Église, sans les mœurs et toute la presse féministe. C'est donc la toute première fois dans l'histoire de la presse que le chef spirituel ait interpellé toute la presse féministe du monde entier pour venir ici à Carbone de Jérusalem s'entretenir avec lui l'année 2006. C'est donc le grand événement du moment, le grand événement de l'année. Et c'est donc termine cette année en beauté 2006. Effectivement, nous sommes le jeudi 28 décembre 2006, c'est la date choisie par le gouvernement où la presse féministe et le gouvernement se soutiendra. Nous allons suivre le reportage et donc signé Joe Makoto de Stanislas. GP. Vous avez les colonies qui sont
eza ndimba ndangi twavuluka. Tozongisi bino matondo pamba te bolingo na bino eli monene. Nakolinga bolingi biso, bobengi biso toyaka na sikoyo. Ya mibale tosengi bolimbisi pamba te toyali ya kokoka te. Surtout ngai moto nafukamisi bino nali ya kokoka te tike ete bokolimbisa. Njambe na biso ni tokoki koloba. Bino boyali tata, biso toyali bana. Il y a Deutéronome chapitre 5. Tobanda nzela liboso kino tuku mibale na mibale. Taki bato nyonso na Israel. Pe alobaki na bango boye. Bato ya Israel. Boyoka mibeko nyonso oyo nazali kopesa bino lelo. Boyekola yango pe bosalela yango. Yawe Nzambe na biso asalaki boyokani na biso na ngomba ya Horeb. Esengo na boyo balukaka kosala malamu. Esengo na baoyo bayela eza na tango ya Noe. Biso kaka oyo tozalaki tomelaki bamai yango na bapesi biso na papa Molimo Santo alobi génération ya suka oyo zwana no bipumbulu wana banda na tinda bango na mokili boyo na boyo. Est-ce qu'on contrôle na mtango ya kala olongaka to eshuaki siko ozali ko eshue ndenge toye na mokili tosengaka tolulaki baninga natali papa ngai penya kaka ndenge toza koloba parce que papa lobi tu crois que je suis en train de mentir? Non papa aobi osengaki pamba te bato bayaka bakufaka o balongi soki kuna likolo apesi bagrade ya bino ya mokili ezaka par exemple ozali caporal akomi général et puis osengi Nzambe alobi olingi okenda continent nini ndai ndeko na bino azalaki na tembe nazotala papa ngai naza komirmiri en tout cas est ce que papa okosa ngai talobi quoi yokanisi nazokosa yo mpo na intere nini yo moko oponi continent Amérique Asie tout ça soki olobi Afrique Nzambe alobi keba kona na Afrique pasi mpo na likambo wana botosi bana Israel baeshue kona na Iraq mokili ya Abraham soko moni Saddam Hussein azali kovimba boyo pamba te koko ya Abraham. Abraham c'était un Irakien lokola batosaki te bino bozali bato ya presse bolandaka information nakaisi bolandaka goute tala pasi ezali na Irak to na mokanda na bino ya mibeko ekomamaki bato basalaka mosala ngai nazali kosala babengaka bango banzambe siko ngai nalobi kutu nazali mwana nzambe mpo na nini bolingi koboma ngai bolobaki diplome na ngai yango toke na biro alobi bobenga na sepeli banda nasalaki remise reprise na mama na ngai natikali kopesa ata moto moko etumbu te pamba te ezalaki condition alobi bato oyo bakuzwaki etumbu na mabe basalaki ngai tata ye moko moto apesaki bango etumbu parce qu'ils ont exagéré. Et alors donc biso tozali awa mpona okenda mosika te baenvoye batindami ndenge totangi na mokanda ya tata Nzambe entité isika lingombe ezali oyo bazali représenter na esikoyo ezali 16 tokobanda na ba province ya musika tokosenga na délégation oyo euti na Nord Kivu oyo
bauti na Nord Kivu chef lieu ezali Goma pene na Rwanda kuna esika koza koyoka oyo nyonso bauti na province ya Nord Kivu kuna na Goma pe Ruchuru batelema mpo ete topesa bango mbote. Voilà bazali bango mibale oyo chef de division na Goma kuna ye azali na Ruchuru bango mibale. Merci, asseyez-vous. Bazali Kivu tokosenga sikoyo na province du Katanga kuna na Lubumbashi batelema mpo ete topesa bango mbote. Baye bato 6 kuna na Katanga bokanisa na province ya Kasai occidental. Voilà, ayeye moko chef donc délégué ya chef de division azali kuna aye ye moko mpona ko représenter province ya Kasai oriental. Voilà, tozali ayeye moko chef de division ya Kasai oriental. Tomoniye, merci, asseyez-vous. Aye ko représenter ya Bandundu, province ya Bandundu batelema mpo ete topesa bango mbote. Voilà, bazali misato batata mibale na mama moko azali kuna na sima ya utike kwite oyo bauti na province orientale chef lieu ezali Kisangani. Donc batelema mpo ete topesa bango. D'abord avant tokosenga na province orientale bayi bauti na Ituri oyo etambola sango soki bazali awa batelema. Voilà, papa auti na Ituri esika toza koyoka bazali 15 personnes plus ya azali 16. Voilà, délégation utile na province orientale qu'on a na Kisangani baye 16 personnes tango bayoki appel ya papa. Et imaginez kulunga na Kisangani kokoma awa ezali talo nini province ya Bakongo. Province ya Bakongo tosengi bino banso boti na Bakongo botelema mpo ete topesa bino mbote. Voilà, na Bakongo bayeshi na moni na papier ete ezali 34 personnes baye ko représenter province ya Bas-Congo. Équateur, merci papa pasteur. Papa auti na province ya Équateur azali chef de division, azali militaire. Komisikoyo na avant to ça to moni délégation ezali ya 188 awa. 188. Bino banso bouti na province ya Kinshasa, ville province capitale, botelema mpwete papa kokomona bino apesa bino mbote. Biso banso touti na Kinshasa. Biso banso touti na Kinshasa eza la direction eza la nini ozali confondi na chiffre oyo touti kopesa. Awa ozali na rateliki ozali wapi ezali na chiffre to unifier nyonso pona kolobete baiboki na Kinshasa bango oyo. Merci, asseyez-vous. Tozali na ba province mibale oyo ezali representé. Tokosenga na province ya Kabinda. Kabinda asengi pe baye bauti na Luanda na yo oyo bauti na Luanda botele makwete topesa bino mbote. Alors, na Luanda bazali 5 personnes et puis na Kabinda Mutumoko, ce qui fait 6 personnes oyo bauti na Angola. Elema poete toko kopesa bango mbote. Papa mona bango. Na Pointe Noire tozali na bato mibale. Bato mibale tomoni mama chef de division ya presse, mama Evelyne mususu azali awa bazalo na baye bauti na Brazzaville. Batelema poete topesa bango mbote papa mona bango. Donc bango baye misato. Tozali na mibale mususu azali sima na pembeni na nte awa oyo auti na Allemagne atelema poete topesa mbote. Voilà, tozali na papa César yende aye ko représenter Allemagne. Merci, asseyez-vous. Tokosenga na Londres. Maman, oh, il y a ko représenter presse qu'on a à Londres. Maman, mettez-vous debout. Maman aye
na ntina ya korepresente presse na biso kuna na Londres. Mama fanda tolakisa topesa mbote après. Hollande toyepe tozali pe na mutu moko auti na Hollande. Hollande papa Jean Robert telema mpwete bato bamona yo papa pe amona yo. Voilà Hollande bazali mutu moko ndenge tomoni. Tozali pe na France. Tokosenga na directeur national papa Patrick, directeur ya presse na France telema mpwete ba papa mona yo. Voilà, hier à na France, aye ko représenter siko inde azali ko telemela presse na République française. Merci à Soyebo. Il y a Nkamba, bazali awa, au total bazali 20 personnes. Oh, bazali na presse Yankamba. Merci à Soyebo. Eline Kolobete, en attendant, tata, Moana, tata Mouli Mossan. Merci à Soyebo. Tata na biso, nzambe na biso. Tozali obena liloba moko. Kozongisa matondi ya mingi penza. Ndenge yo okanisaki biso po ete obiaka biso na mboka Nkamba Jerusalem ya sika. ezali lokola ndenge osalaki na conférence internationale liloba ebimi na sanza ya octobre novembre 2-3 mois après tokomi kaka na février elekaki mbangu conférence internationale se tenir obiangi biso na octobre novembre obimisi sango yo moko omoni papa soki yo te me ekoki kosalema boye te bato balingani mokili mobimba kouta Katanga, kouta Goma, kouta bisika na bisika na sanza moko kaka na mikolo kaka. Donc emonani que yo ndo obengaki biso solo ke komona délégation ya boye mokili mobimba représenté ezali nde biso tosali te totindamaki yango wana tolobaki ete tozaka na liloba moko kozongisa matodi mosala esalema me lokola ndenge toyekolaki epai na yo na kati ya RDC azali informé donc bakonzi nyonso ya presse na RDC bazwaki mokanda bapesi baencouragement na bango bayebi ke yo obiengi biso po baoyo nyonso baza bajournaliste donc baconfrère na bango lisanga na biso nyonso ya bajournaliste na mboka bazali informé oyo azali ministre ya information presse oyo mpe azali porte parole ya gouvernement ye mpe azali informé apesaki biso baencouragement donc ministre information ayebi ke bajournaliste nyonso église kimbangiste babiangami na mokonzi ya lingomba bazali na Nkamba tosukaki kaka wana te ministre de l'intérieur décentralisation et sécurité ayebi ke bajournaliste nyonso kimbangiste ya mokili mobimba bazali epai ya mokonzi ya bole na Nkamba. Donc papa na mwa mayele moke oyo opesi na biso yango wana toorganize yango de façon professionnelle na mwa temps moke yango wana tosali ndenge mpe omoni tosangani biso banso awa na bomoko ye par exemple aza directeur général ya Ratelki aba département bazali kasi biso nyonso totelemi na molongo ya bato touti Kinshasa baoyo mpe bazali ya Ratelki Matadi bango nyonso to batelemi na molongo na bato bauti na Bakongo sika bato bakozalaka makambo akoki kozanga te kasi ndenge yokolisa biso yango wana tosalaka effort tobongisa pour que oyo kasoni te amen.
Kibangisme oye! Kibangisme oye! Kibangisme oye! Espoir du monde, Église universelle. Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Preski oye! Preski oye! Preski oye! Eulwe! Embassy! Iluya kulwe! Yalala! Watu wakisangani babiki komba wa. Esengote. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Merci mingi. Kuya na biso eza na ntina. Pambate epali ngomba ikei aone bandeki. Toye poete tozwa kokasi ya sika. Nasenga ke likambo wana eza na ntina pamba te eza mosala ya monene oyo tolimelaki tata Nzambe. Tolandi mateyi na biso tolobi ete tata Simon Kimbangu Molimo Santo boye tolobi Papa Mfumambanza Kolo Yesu boye makambo wana biso tokamati yango topanzi sango tina mateyi Papa Bobe apesi biso mateyi ya molimo misala mpe ya milimo biso bato lingomba ya nani ya tata Molimo biso bana ya nani lakisi ete tokosala mosala tokobanga te tokosala mosala mpe na bonzoto te na kati ya Molimo. Ntango wana Molimo elataka biso tokobangaka lisusu te tolobaki ete oyo koya esala nini yango nga nalobi tobengisi biso bino nyonso mpe torépondre invitation po ete asi tondimi mili pata azokaka nsima akenda wapi pamba te bakoko ntango babandaki likambo yango balobi oyo koya eya balobi bokokangama bango balobi malamu mpe tokangama bazongaki nsima te bamili pata ya liboso bango wana avant soki bazongaka nsima likambo nde emonani te lokola bandimaki badeside ntango bango badeside oyo tofetaki le 24 décembre l'État apesi mokanda lingomba ebima libanda basambela na bango solo nde yango wana me bazalaki na kati ya koyokana bapapa balobi sika wa lingomba
bato bacritiquer. Mais Simon Kimbangu basaraki lingomba te mpona nini bango bana basali lingomba. Me makambo oyo ye ayaki nango ye Tata Molimo Santu soki lingomba ezali te likambo ekotambola etambola te parce que papa baza na raison basala lingomba po histoire etikala libela bato babanda kosalela likambo wana etikali nango eza lokola kolo Yesu ye tobomi ye bango baloya mosala ekufi atikaki bayekoli boye bayekoli basali makasi lingomba ebimi ngomba eke mokili mobimba ndenge moko na ntango ya Tata Molimo Santu papa balobi sikawa tosala babandi te na ntango bango batiki biso eye sikoyo na mapeka na biso ntango ekomi mpa na biso tolobi mpe biso tokozonga nsima te yango tozosala misala ya Tata Molimo Santu na yango papa Fumalongo alobi tempelo ya matete wana nde ebandeli ye apres misala mosusu ekokota nzela efungwami papa alobi tempelo ya nkamba sala esalami balobi biso nyonso sika tokoti na Yerusalemi papa alobi centenaire esika Tata Simon Kimbangu asalaki boloko na ye 30 ans ndako yango etelemi na Lubumbashi bapapa sika balobi tokolata saki tosenga bolibisi ya lisumu ya Adam et Eve tolataki saki balobi nsima nango kokotala makambo ekoya mokili eningani be eningani te mpona nini butu ata ingeli ntongo ekosala nini biso toza kolanda kaka oyo bango balobaki kati na biso tozokende pombanza na 99 ntango na ye esili zalaki na bilaka toke amphithéâtre akei na 99 afongoli yango kozwa koko kinzembo aye powumbu esila pamba te ye abandaki na mabele 70 ans est-ce que biso tokokota su bombo koko kinzembo asisaki makambo nyonso 70 ans na se ya mabele soki totali kotika papa mama azalaki kotika biso ye alobi biso tokei kasi tokei mpona kobongisa makambo awa bino bokotikala kozala makasi na mabongeli botonga Yerusalemi ya sika bino nde bapanzi ya sango ya mokili mobimba totonga nini okoteya mpe okoteya te okopanza sango mpe okopanza te preske oye oza kolanda bato baza koloba ke bilaka na ye ezali koumela
mais bapesi biso nzela soki koumela biso moko soki yango ekokende noki ezali banani oyo kolala sopongi tokokanga miso tokovanda ezala te papa alobaki te butu moi tozali koloba tele ezali ntango mosusu kolala pongi etimi po tozotala ndenge nini toza kotambola ndenge nini tozosala misala baprograme bapapa batikelaki biso estce toza koavance mpe toza koavance te estce tolembi mpe toza kotambola donc oyo nyonso eza na programme chance bamuta bazali awa oyo mpe tozalaka na nkamba papa samba azalaka mokolo yango papa wanzongasi azalaka bamuta mosusu mpe bazalaka ezalaki lokola maniongo regret ya papa mfuma mbanzi soki bosali na bino te etali bino kamba soki etongami te ngai lisusu te papa samba alobaka mpe alobaka te papa alobaka makambo nyonso ngai papa azalobaka biso nyonso wana kemibia ezalaki lokola alobi me c'est comme nzambe ayebaka na ye programme na ye eya kozala lisusu te me kuna bokotika tala bosaboli soki bosali te mpe toza kovivre makambo yango kaka oyo likolo oyo tozomona ke bambula ndenge esopani awa ebela bato bakuti na nkamba kaka lobi natunaki deux jours oyo bula ekuti biso awa bandimi baza kolala wapi papa tofungolaki ndako ya nzambe tolala bongo na kati boye mpe boye te parceke lelo yoyo ye na kwanga na yo yo efufu bie nini eloko kolia emuye ekozala so na ku ekozala so na ku te papa alobi totonga yerusalemi biso tokotonga na biso bino bozwi maloba na biso bozwi matei na biso bozwi makambo na biso na banzembo na biso eye na bino kuna bajournaliste po papa mfuma mbanza alobaka yango mpe te mongongo ya tata na ngai ezali koya eza na nzela ezali banani bino te oyo bakangaka bino bino biso ntango radio ekoloba me moza na chambre okoyoka mpe okoyoka te me moza na zamba bisika nyonso kozala kambo wana ekotambola na kokoma na bino bato bakotanga donc ngai nalobi ifo baya tosolola moke tozwa kasi ya sika to makambo ezali koya ebele wana ekomaka devoir na bino. Alors 2001 le 12 octobre tolobi tata Simon Kibangu Molimo Santo papa Mfuma Mbanza kolo Yesu osalaki mosala na bino ekei tobandi tolobi sika bato bando kotambola baplace oyo ke bilembo ezali awa na nkamba na lutendele me bisika mosusu na komite tokokoma sala wana esalami na 63 donc na 2003
oyo esalamaka na 64 tolakisi yango na 2004 tosilisi te eza ebele bon ntango papa mfumamba azalaki bato mingi papa réhabilité tata Simon Kibamu babelge boye na boye papa alingaki likambo wana te mpo likambo na nkambo eza na ntango nango oyoki papa baza koyela ye mingi alobi te bayebaki tina nini ezalaki bango soki baza lisusu te ntango wana biso todemare likambo todemare te todemare te tina nde yango mpo totikali awa bakoko na bakoko tikala biso te tozwi makasi ya kozwa likambo wana tomema yango mpo esalama to ntango komema yango likambo esalami alors lokumu yango wana ya tata molimo santo mokili mobimba bakolanda mpe bakoyeba sika bakoye bato mingi balingi lisusu makambo ya pamba te naza kozwa batelefone mingi ndenge nini bateleki tanto bakangi tanto efungwami bashene mosusu tozolanda kaka mabina oyoki bakimbangiste e banon kimbangiste alors biso tokosala ndenge nini soki maladi ya courant tokotia moteur courant ata ekei moteur akosala toyeba maladi wana eza kouta oyoki ntina mpenza likambo yango wana bino bozali batei aza kozwa bakude file mingi papa na nkamba ovandi boye biso esengo ezali te bashene mosusu kotala mabina eleki mingi eleki mkatiaka makambo ya kitoko baprogramme ya kitoko banzembo ya kitoko toza kozwa ye lisusu te sika wana koti wapi biso tozali na ki oza kolanda ngambo wana komisi bino likambo awa tozali awa tokoyeba maladi nini mpo eglise bandimi mutu nyonso alingi asalisa biso oyo ezalaki banzela eza kokangama nzela si efungwama lobi tokotya radio na Lubumbashi totya be totya te totya Lubumbashi la sere ilezomona nkamba sima nkamba wapi parce que 30 ans boye te nga sikoyo nalingi na 5 bakisangani ba province mosusu tozokozwa nsima nde tokokota soki Brazzaville soki Angola tokekaka libela nzela esi efungwami babeto malamu tokobanga lisusu eloko te eza lokola bakoko bandimaka ete meme tokokangama tala décision ya malamu bapapa balobi ngomba ifo emonanaki sikoyo ekomi toro ya banani toyebi ke morso eza dure kasi tokolemba yango tolobaki ete eza ya bonzoto te kasi eza ya nini ekri juste na mateya koko azwi l'exemple beli elakisi ke eza ya bonzoto te awa tozali na moto aza na salaire azali te soki ozwi eloko moke bakobenga yango savon po ekokani na salaire te soki moto apesi yo 5000 eza na salaire soki moto apesi yo ndenge papa bobe alobaki $10,000 eza salaire wande
salaire. Ah, wawa kalikina mutu etundi au programme. Ah, ya mwana tozali kokende, toza ba volontaire, tozosala sacrifice avant ya kokoma pe esika wana liboso pasi eza boye te seconde koya après pamba te eloko moko toza kobatela yango oyo kola ezali ngomba ya tata molimo santo balobi oyo eza lingomba ekolakisa ndakisa na mokili mobimba ntango bazwi baponi yo place tokozala sur ke tokoyosa nzambe na biso soni te eza boye te po confiance eza eloko mosusu ntango bati confiance ebe te bazali kotalela yo oza liboso ya bato sika ya mosala to wapi baza kotalela yo po mokili eza pasi balobi ke oyo akoya ye wana moto ya suka ezali tata simo kimbangu po ekeke ya mine eza ya suka ya mitano eske ezali tano ezali te alors sikoyo biso nde tokobongisa makambo ndenge nini na moke moke oyo toza kokende nzambe mpe akotika biso te ntango bakoloba ete papa tindela biso mutu oyo ngai nayebi ke mutu wana na kotinda soki ekozala te boye te na misala nyonso komina kokoya soki basanze soki bambule soki nini oyo tozokota ane nini po 2006 ezali démarrage oyo tokoki kosala eza mpe makasi me oyo ekoya koleka makasi etango tokokoma na suka na koloba susu mingi te biso tozali kotala nde bino mbala lulendo ezali aho ye mbala lulendo azosala deja etikali sikoyo biso bato tozwi likambo na kati ya bolingo na kati ya mibeko na nini mwana baenemi akoti me kobunga wana fo bayebisa ke muta muntu aza lisusu te soki oza na biloko mabe na ndako sala nini bomba yango ezalaki signal monene me banda ntango wana likambo bakoko bakangami bakei bazongi ebusaka te eza kaka place wana ye nde aza kodirige oyoki bomba toza sire tobongisa kaka mosala soki balobi ke tozotalela bino shangana ntango tobomimisa bino bosani bokomisi na bisika nyonso wana eza mosala moke soki bino boke ya kote to bopesi information ya mabe foti wana ekokende na nani bosoki makambo ebongi esengo wana ya banani bobokisa eza mosala o papa katembo
ou vieux papa Bobé, ou vieux pasteur Nini. Quand on a appelé ça un risque. Je ne sais pas bien. Mais, oui. Nanya ko Bobé ça. Mungu atikali. Kuona nini? Babateli ya Mpate ya Lot na babateli ya Mpate ya Abraham. Lot akomaki na bampate ebele, basali na ebele. Bongo basali na basali bawelani bitumba ekwei. Bampate oyo ya ngai fo bamela mai oyo, te mai oyo ifokaka oyo ya ngai tusa, bawelani mai babondani. Alors Abraham asepeli te, abengi Lot wana kasi na ye alobi lokola ekoli boye yo biloko ebele ngai biloko ebele malamu toka wana mokili ezali monene yobona esika yo kokenda. Lot atali mabele ndenge yango elalaki kuna alobi ngai nakokenda kuna pembeni to na kati ya Sodome et Gomorre po ezali bavile biloko na ngai nakoteka yango na talo ya malamu. Bongo babate na ngai mpe bakozala na plene wana bakolia malamu. Yamana Abraham alobaki bon nyonso okokende boye ngai nakokenda boye. Yamana akawanaki Lot akendaki na Sodome et Gomorre kuna ndenge akendaki kovanda. Bongo Abraham akamataki na ye mpe esika na ye akikalaki na ye kovanda. Kasi mpona kosukisa aletumeke kokwea kuna bakangi Lot. Tango bakangi Lot me Abraham motema kaka ya monene mwana kasi na ngai ake kowela Lot. Arekipere Lot wana mala liboso Abraham alakisi mpe motema molai na ye vis-à-vis ya Lot mwana kasi na ye atikaki ye te na pasi. Deuxième récupération bino misato ntango bolekaki na Sodome et Gomorre. D'abord epai na Abraham tozali kokenda koboma Sodome et Gomorre. Boyokaki ndenge Abraham alelaki na tina na Sodome et Gomorre bakaniselaki mwana kasi na ye Lot. Ntango bino bolobi bongo ale bakei kuna posa na ye ezalaki nini barekipere Lot po Abraham motema ne nyonso tu ezalaki kaka epai ya mwana kasi na ye ndenge wana botumaki Sodome et Gomorre. Kasi Lot borekipere ye po kolela ya Abraham na kati na motema. Donc mwa moke oyo tokoki koloba na likambo ya Lot na Abraham na kombo na tata mwana oyo mosantu. Amen. Ezalaki na basansi mibale ya liboso ndenge akuti koloba na nzoto basali ya Abraham na basali ya Loti na bibwele na bango ekokaki lisusu kozala esika moko te po bazalaki kobenda na koyela baintere na bango. Ya mibale ezalaki peuple na ya yo moko tata Nzambe bakabwana songe na songe ya mokili. Comme ça Abraham akende kolakisa likambo ya tata Nzambe esika ye atikalaki. Loti mpe amema kuna po ete bato bazala bapaya te bayeba ete kote na kote bayokaki makambo ndenge ezalelaki. Na kombo ya tata mwana mpe mosantu. Amen. Ngai nayebaka na nga te nzoka ezalaki boye. Ngai natoni kaka kotuna pamba te mpo nayeba biso oyo eza lingomba ya tata Molimo Santu. Baza mibale te. Baza mibale?
ezali moko biso nyonso toza basali eske tokabwana tokoki kokabwana te toevite makambo ya mike mike oyo ekabwanaka bato mpo soki biso tokabwani kaka mokili ebebi okoko na biso azali kaka moko tata azali moko mama mpe azali moko soki likanisa mabe ye na kati tosala tu toevite mpo ezala lokola kale na biso te biso tolobi avant eza boye mpo lelo oyo ntango papa fuma mbanza alobaki likambo ya radio télévision biso te tozalaki wana ngongo ya tata na nga ekoya ntango ye akoloba mokili mobimba bakoyoka France alobi toza kotinda radio tosepelaka bie tosepelaka te kasi e tomonaki oyo tomonaki ke tolobi c'est fini oyo ezalaki susi ya papa malongo ntango mosusu leta opesa biso 30 minutes na papa bobe baza kokende kuna dimanche okolekisa boni mibale misato parce que ezali catholique 2 fois par mois. Voilà. Ezaki passe. Makambo yango, makambo papa zaki koloba makasi. Et à venir na biso, mais 2 fois par mois, la minute peut compter 30 minutes ici. Alors, le programme ezaki passe, papa le médicament et koya. Alors, nous avons vu les alaki, papa zaki koloba, papa fumalongo, papa fumamanza, zaki koboma yango komi kobinisa mikolo. Boyete, hein? Voilà. Alors, le temps aussi est coquille. Nous avons la bilili, nous avons na matoi, radio tango za koloba, nous avons pesa bakasi. Temu sala na bino yango wana. Journal des ali kobima. Ezali bien pambate oyo likambo tosaki na conférence internationale mokili balandi biso oyo ya kotala bamboka misato fo toyokana wana likambo bapapa batikaki kobanda na eglise ti leta makambo nazosenga mingi na babondeli yango wana ntango tozali mpo le droit Congo, ce qui est Yokani, Afrique est kimia. Ce qui est Afrique, il y a kimia et qui est na mokili mobimba. Les années devoir, mon aide, batata, batikela kibiso. O, tu vas kolobela tango nyonso, beko ezala, mabondeli ya tongo, na pokwa soirée, lakina tina. Eza na ntina kote mokili mobimba kimia eingela. Alors biso nde topanzaka sango na ntango wana programme topesi programme piti na biso kimia eingela mokili mobimba sikawa conférence elekaki babandi osenga biso partout tokende totambola Zambi, lobi, babengi ngai. Natindaki papa wazongasa, bakendaki wazongaki. Ngai bon. 2007, ekole kate. Sigawa. Lobi tokota 2007. Programme ikozala ya Zambi. Sima ya Zambi. Ceux qui Brazzaville, ceux qui Angola, Binonde va penser à ça. Ça là, Binonde Angola. Alors,
Ngomba eke mokili mobimba ndenge boye bouti epai na epai. O papa sikoyo aza na Kinshasa, yo me ovandaka na Paris, ovandaka na Belgique, ovandaka na Angola, ozalaka na Brazzaville to wapi mboka nini, bandimi fo bazala informe boye te. Eza mosala makasi ya bino oyo eza koleka na lingomba partout oyo ya bien koramase. Ifo oyeba lingomba eza kotambola ndenge nini. Mosala wana ya banani ezala mboka moke, ezala mboka monene, misala kitoko bazosala ifo bokumisa yango po bato soki baza kolanda te, baza koyoka te. Alors soki mabe eza kuna mabe kotikala, mais soki exemple ya malamu bakola mboka wana mpe basalaka malamu. Nkambo mingi tosengana na nkamba ntango mosusu ekomaka te, me banani bakokomisa na bisika wana ezali bino. Biso tozobela ntango mosusu majute esili na nkamba, me barepresentant lokola presse ayebisi te ye bazwi mikanda te bakosala. Oza na devoir mingi. Papa Mbenda awa aza koyoka pasi mpona majute yango kutu nasengaki na Congo Brazza balampe tempete na bango wana utaka soki na France wana nde tozobengisa yawa parce que mosusu ekosala pupupupa mbongo esalile mwisi loro wana te milinga nyonso na zolo wana te. Yango wana kamba sikawa bapaya baza koya mingi ya ndenge na ndenge, bakonzi ya ndenge na ndenge. Tolingi nkamba soki ezala lisusu te, bino nde bapanzi ya sango. Lobi kokende na Zambie nakolekela wapi? Ya Lubumbashi bozali bozali kobongama misambu meno kitika misambu meno yoto mito yo Brazzaville mosala na bino eza na kati ndenge eza koleka na Brazza eza kotourne mpe na monde. Angola ndenge moko o toya babato ya Angola baza koya balobi cette fois-ci biso tokola sopongi te oyo nyonso tozali kobongisa papa etikali moke boyamba biso po tozala programe malamu. Bango nyonso bazowelela 2007 soki Brazza aza na pongi etali mais makambo si ekei peut-être soki edemare ekendaka etelemaka wape na gare biso train déjà edemaraki nango tozotalela sikoyo bino oyo makambo nyonso bapapa balobaki na biso bandi komona na moko mpe ezali kosala. 2007 eza na makambo nango oyo ekozalake biso nyonso moya kolala na ndako ekozala te, et surtout bino soki nalobi bongo pamba te ntango tokokota na 2007 na programme oyo tozalaki nango ke esalama na 2007 kambo wana ekosalama mokili mpe bakoyeba ke eglise kimangisi ake kokundela likambo moko ya monene oyo bato bazelaka makambo mingi bato balingi basala na kobombana mais tomoni ke biso soki tolasi biso
soki esalami ndenge wana nzambe akosepela te. Nzambe alingaka likambo na ye tout droit éclair. Oyoki ya oyo kobombana ngai nalingi te. Estce batata bazosala likambo ya kobombana? Jamais. Jamais. Ndenge bango bazalaki kotambola, ndenge bazalaki kosala, biso mpe tokosala ndenge wana. Mokili fo ayeba ke likambo boye Ngomba aza kosala. Leta liboso Ngomba alandi nsima. Boyoki mpe bozalaka ya boyokani. Relation ezalaka malamu surtout na mosala na bino. Ndenge papa élevé alobi la ministre bayebi ke tozali bayebi mpe bayebi te. Voilà. Kambo kobombana eza te. Boza ba journaliste lokola journaliste nyonso po bango mpe balobaka likambo ya kati ya leta mpe bakolobaka makambo ya mangomba boye mpe boye te. Ngai nabengisi bino esalamaka na 81 lelo tosaleli yango faiblesse ezala te. Tozala na force ya kondima kosala mosala oyo. Tozala bavolontaire. Tozalaka savon bamosusu mpe savon eza nango te. Bamosusu mpe aza kobimisa mbongo na ye moko azosalela mosala wana po alingi nzambe na ye. Po alingi nini? Donc wana nde ezalaka bapoint mingi. Point bakosakana te. C'est comme apesi nzoto na ye na mosala ya tata nzambe. Oyo bafamille mosusu basepelaka te. Oyo chef de famille ya mipesi na ye na makambo oyo azoyeba teke azokobikisa bango. Donc aza na esengo mingi na komona ete biso nyonso tolie baoyo baye te batikali mpona kogarde poste okoyebisa bango papa abengisi biso po ete tobongisa mosala. Boyoki lelo toza radio na Matadi nalobi yango deja ke Lubumbashi mpe radio mpe ezala po apres Nkamba baokende wapi mpona nini 30 ans 39 ans. Ah oui, vous êtes riche pour mutu nyonso akosala ke nakende kotala Lubumbashi alors wana eza esomo esengo te bino kofutaki shere nakoya awa biso mpe toma donc ngai esengo ezali mingi ya koleka ya bino eloko tosengi tobongisa mosala bana ya tata moko mama moko po tozala na boyokani na nzela ya mosala. Soki toswani ekozala lokola kala, soki tobundi ekozala lokola nini. Yango tozwi exemple oyo euti ya Abraham na Loti po wana nde mosala babebisaka yango. Alors kuna moto mosusu akendaki bitumba. Alors biso kola tata na biso tata Simon Kimbangu moyen tokabola misala ezali te. Sala nyonso eza ya ye, biso bato toza ya ye, makambo nyonso ya nani? Ya ye kaka. Tobongisa nde mosala po soki tomoni ke Lubumbashi nazwi wapi lisusu tokotinga. Bamosusu balobi Kisangani, bamosusu balobi Brazzaville, baso Kananga, bon, partout tokopesa, Bandundu mpe ya kozwa, Kisangani mpe ya kozwa, Equateur mpe ya kozwa, wapi lisusu Mujimaya
Mulai nakana moko kaka te. Eza deme. Bon, soki eza nakana mujima yango yoka te. Pointe noire. Oh, ça va. Surtout pointe noire. Bon. Voilà. Kabinde. Angola. Ah, Goma le Libuna. Burundi. Ah, voilà. Bon. Bon. Mwanda. Mais Mwanda pas Congo. Bon. Nkamba. Oui, Nkamba. Ngambi sunanga kela na montano ya après Kingoma Koloa. Oui, on a bien. Zebo Rakitasa Bibubu Sibatuawa. Alors, Yoswana et Yokani. Les autres qui sont à la Moutumoko. Yemoko Tata Simon Kiba. Vous avez été, hein? Et Bana Baleli, Bafumola, et Pelé. Et comme on a comme ceux qui wapi na Burundi, Bangonyo Stokamatamo. Alors, ceux qui aussi, c'est Awa directement mon soleil. Donc, d'ailleurs, dans le Banini, Oyo tozalaki nango tolongola yango tobanda ya sika toyokani papa bobe bakataka ndai ntango nakendaka na mozele eza kuna na se natalaka yango na bapapa samba bango nyonso ndenge babandi wana bandai bakataki na 5 mois eza kuna natalaka yango kuna na se awa boye tolingi tosala mosala oyo nzambe atya loboko yabi mwaji potopoto ezalaki mingi ya mbala oyo tokende kokata ndai kuna na kati toyokani tobongisa likambo na biso tobosana oyo ya mabe oyo tosalaki tobanda ya sika nasilisi nakoba tata mwana mpe tata molimo sana amen. lisusu totonda maloba esantu ya tata na biso mpe nzambe na biso na nkombo misato ya ngoli na nkombo na tata bokumba maboko makasi na mwana na tateli mosantu. Merci. Na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santu tata nzambe ekolo yesu tata molimo santu totondi bino botondi bolimo na bino ezali monene kati na biso bana oyo biso bana tosengaka bino bosalisaka biso na molimo
mosala ya pasi pesa na bana ya bato bamona yango pasi touti epai na epai toye 2006 esili tolingi tokota na mobu ya sika ya 2007 yango toye po tozwa kokasi ya sika ya kosalela misala na bino soki totali kimi ezali te otala na bafamille pasi ezali na nzela mosala pasi ezali na bandako na biso pasi kati na bazoto na biso mpe pasi mokili mobimba kimi ezali te obongisa biso awa toye toyoki matei bolandaki mabondeli ya liboso mokanda mwa nzambe motei biso mingi tolandi mpe maloba ya batata na biso nde yango wana nyonso tosangisi yango eloko tosengi bobongisi na biso biso tozwi makambo oyo ya kosala ete toteya mokili mobimba topanza sango toza na banzoto babe olongola bolamu ezwa place esika bino bozali awa tomibongisi ete toya sika batata na biso bazali tike tofungola nzela oyamba biso nyonso tokosenga kuna ezala mapamboli na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Bon, la porta gana ke kozwa fungola malamu mais katika obanga na biso ezali ndenge papa uti koloba apesi biso exemple ya kala ete bato bakotaki awa bakatisaki bango tseleka biso mpe lelo bato ya presse ebele tokokota kuna ezali lokola kokatisa biso tseleka apres tseleka tokotambolela ndenge nini tokotambola malamu mpona nini soko tosilisi kuna tozali bato nzambe soki aleki liboso abongisi mitema na biso biso nde tokovanda na boyokani mpo ete tobongisa mosala ekoka kokenda liboso ndenge alobi na bomoko esika bomoko ezali mosala ebomaka na yango kaka donc tozali bana tokoyokana na biso tokosala mosala bainquiétude ezali te personnellement naza na inquiétude te e positif biso nyonso tu toza na bosepeli merci reverend Les chefs de division, les délégués nationaux, où ils vont aussi dans la province, les délégués, où ils vont aussi dans la pays plutôt. On fait un très responsable, de quoi? Ceux qui sont venus en province, soyez rapides.
Zeno, juga jurnalis. Dari sekian pasti juga kepala-kepala demokrasi. Usaha menantang dari pujian budaya bima, ini dari kata mata bela. Jaga demokrasi, budaya biasa. Kalau masuk kepada yang sama, Bagai menjadi waktu dan negara maka kasih kuatkan kau jaga kau ini bersama-sama dan bersama dan berlibat urusan bagaimana bagi kamu apa malu dalam waktu itu sih urusan mengangkat kau Orang-orang ibu ini, NGOs ini tujuan mereka untuk edukasi sungai, terus orang ulama berdiri sek, bila anak ini bawa berdiri sek, dia berjuang mereka, untuk siapa sahaja orang ber, bisa dasar dia. Surat mulia begitu punya surat khas taman kaitan ko di sana bangun dari pagi di mana kaitan kaitan juga betul usaha kita buat dari ini itu dari itu datangnya nabi ini makan Tapi kita menjaga lisan, tapi kita berjuang. Ini saya kalian mau bilang ya, kalau tak buat ini sesuatu kalau campur dalam proyek, proses itu kasih kerana. Jadi kalau dari lokasi berkesi solar, di kawasan Sumatera Barat. Itu ini bersama itu bersama dengan kita mengajar di desa di Lampung pada awal tahun saya pasal itu tidak kuat. Meskipun kita ini dari mana dari masih itu mengajar, yang masuk bukan ujian Orang jadi orang di masih bertamu di atas demo di dalam sungai yang dari di belakang itu. Selalu mengulang mereka menguasai mana Amin.
Oui, je m'appelle Maurice Balenda. Impression nanga ezali lokola to yambami na mokonzi lokola lobi ke moto na moto akwa kosala effort aza na communication spirituelle na mokonzi ke esika nyonso azali na baprovince esika nini soko mokonzi akanisi ye mpe asali. C'est ça la communication spirituelle, il faut tout atteindre l'objectif wana. Révérend, au monde qui rencontre sanctionné presque ma fête de Nyon sur les salami. Oh, mon collègue, c'est le bon jeudi, le 28 décembre. Et c'est quand même qui est au Kota, dans le Sika, au Lubini. Donc, c'est une chance de la biso de communicateur, le la biso de bras droit à Mokozi. Il faut que ça biso posa naye, pour être tout communiquer pambate, biso nous allons prolongement, et à monokonaye, prolongement à mabokonaye. Révérend Bobo, vous allez reconnu Grand Baoba, Oyo et Apreski. Ni ne vous bossez là pour la jeunesse montante, Oyo va voyer, Makambo, Oyo, Kalakala, Oyo, Outa, bossez la Makala, Oyo, on va éviter. La jeunesse actuelle, il faut. Il convoque c'est l'aliénation mentale. Lokola bamindele baya na télévision na film na vidéo na makamons na civilisation biso zokanisa civilisation makamonyonso même Dieu il faut azaka moto mundele alors que nous avons une grande richesse katikati na biso katikati na ancien na biso katikati na milieu na biso et même biso na biso ba jeune to go découvrir mais tozo ça l'effort wanate alors que richesse seigneur nous a bien pissé na biso et tout au plus sur le plan spirituel makamons zaki dans Israël. Il a fallu que la jeunesse va exploiter. L'expérience j'avais 10 ans tant que tu école Makambata Simon qui manque jusqu'à présent. Même l'apôtre Bissika c'est Israël. N'a mon autre mondial Mokatuni et éminence. Prouvez-nous que Tata Nazaï prophète de Saint-Esprit jamais puisse baïbi en la recherche là-bas. La jeunesse par exemple à Israël, la jeunesse na Égypte. Si c'est comme basé qu'on fouille ma belle kolukaka histoire là bakoko na bango. Baïbi kututé mais ba bongisi mbongo tout ça va ensemble. Ba jeune pour na kosala ba fouille ba parchemin etc. Donc notre jeunesse actuelle même tata na même maman na mboko kuto yebité histoire mboko no yebité environnement no yebité. Au moins que zali charge monene ya bancadre ya ba jeunesse po été moto asa na posa ya komiye ba ye moto biso bato zali banani mukina biso tant que to zali nano komona kaka makambo étranger ndingi to découvrir moli mo centre zali katika na biso. Donc jeunesse actuelle il faut tout se prendre la charge to ilio katol talandana no makambo nzaba bongisela epena biso ko ete to ko pesa sangwango mokili ko pambate. Éviter il y a beaucoup d'institutions nègres mais pour moi, c'est la première qui est franchie. Bon, c'est une église qui bangui, c'est les 4 coins du monde, alors que Moussous jamais. Content de se retrouver ici en Kamba.
nous avons tous répondu à l'appel du chef spirituel. Alors, nous serons donc ravis dans les prochains jours, à savoir, on souhaiterait que l'unité revienne au sein de la presse kimbanguiste pour pouvoir donner un coup de main à Papa Simon Kimbangu Kiangani. C'est son souhait. Il a le souci que tout le monde travaille dans l'unité et nous allons le soutenir pour que l'an 2007 soit une année de l'uniformité. Quel message que vous irez transmettre aux membres de la presse qui sont restés en France? En France ou en RDC? En France. Alors, j'encourage tous les membres de la Presqu'île France parce que le travail pour nous n'est pas facile. Malgré tout que nous avons tous les matériels adéquats pour travailler, mais la tâche reste difficile. Pourquoi? Je m'explique. Nous avons besoin d'un règlement d'ordre intérieur venant de la source. Via ce règlement d'ordre intérieur qu'on pourrait nous travailler aisément et dans l'uniforme. Quand j'emploie souvent le mot uniformité, parce que sans l'union, nous ne pouvons pas travailler. Je les encourage et je les appelle à travailler sans cesse. Merci beaucoup. Ouais, Papa, directeur national de la presqu'île au Congo-Brazzaville, nous voulons juste avoir vos impressions. Bon, les impressions, c'est que l'année se termine bien. On commence une nouvelle année en partant de la magistère du chef spirituel qui nous a aidés à faire notre examen de conscience de manière collective et qui nous a demandé de tirer un trait sur le passé parce que nos manières de faire antérieures n'étaient pas bonnes et qui nous a tracé le chemin à suivre. Je pense qu'il a été, certes, il est demeuré très homilétique, qu'à cela ne tienne, il a été ferme. Et je pense qu'il revient à chacun de nous de se conformer quand même aux directives du chef. Autrement dit, Papa nous a exhortés à travailler dans l'harmonie et dans l'unité. Par rapport à cela, on ne peut qu'être très satisfait. Ani kapatando, tonae
Singira
Kanisa
Yeah.
papa mbenza na message ya papa alobi 3 quarts yango kasi bolingo mibeko misala moi toli na bakembangisi sinote tokozangela likambo mingi ndingo uti koloba mingi bazana tembe. Donc mingi tangu baza kolobeke bolingo mibeko misala donc akosala makasi wete asala misala lingomba akosala makasi wete atosa mibeko akosala makasi wete bolingo ezala mais soki penza na sa motema likambo wana ezala ngote moye penza bapesa yo yango ezali te okoma na po ezali te po ndenge na uti koloba likambo pasi moki mbango eza kokende kusika 3 quarts wana so totali na histoire ya bana Israël na o basalaki boso ba invention babandaki na mabonde le makasi simande baye ko découvrir écriture tango bazu écriture nde sima nango nde sikoyo babani kosala ba invention boso totali déjà awa na kati na lingoma papa simu limbango aussi déjà écriture. Est-ce que papa bela dia ndimaki ke un jour kako ko zwa asala ko zwa écriture wana mandonga te aibaki yango te spirituellement lo ba to moni ke écriture c'est mon ami peut-être nzambe makambo na ye ya papa ya mtu mwinde ko mipende. Monsieur Mayona Tango Zaons Pierre Giscard. Je suis connu plus par le pseudonyme de Giscard et je suis journaliste kimbangiste spécialisé en technique de communication et en communication sociale et religieuse. Je suis pasteur kimbangiste depuis une dizaine d'années. J'œuvre dans l'église kimbangiste où je suis né des parents kimbanguistes. J'ai étudié dans les écoles kimbanguistes. Je travaille dans l'église kimbanguiste et forcément je mourrai dans l'église kimbanguiste. L'historique dans ma carrière remonte aux années 75. Je dis même 72, juste après la retraite spirituelle que j'ai fait avec la jeunesse kimbanguiste dans les jeunes Bissika, garçon de la Koriki, alors à son temps-là. Aussitôt après la retraite, j'ai été en premier, parmi les premiers dirigeants techniques de la chorale des enfants kimbanguistes, El Koreki JB, El Jeune Bissika. Le style de chanter que la Koreki, El Homme ou la Koreki fait, je suis parmi ceux qui ont contribué à l'existence de ce style de chanter. En 1975, j'ai laissé la Koreki où j'étais un des encadreurs pour opter pour la presse kimbanguiste au cabinet du chef spirituel, son éminence, Papa Biangenda Koutima. Alors, en optant comme volontaire, nous étions au nombre de 30 jeunes qui ont voulu rester comme volontaires. Là, on est aux années 75. Et un peu plus tard, je resterai seul. D'abord, on a fait le test d'évaluation sur 30. Nous avons réussi seulement 15. Et parmi les 15, j'étais celui qui est resté constant. Et papa jugera bon plus tard pour me donner la bourse. Et pendant l'évolution, j'ai été parmi les éléments qui ont adhéré
et qui a acquis une performance un peu exceptionnelle en production, en animation et en rédaction. Alors tellement qu'ils m'ont vu avec un talent rare, on me proposera vers les années 80 la bourse d'études pour aller étudier en Égypte. Et après, papa jugera bon que j'aille étudier en Europe. En 81, je vais avoir la bourse d'études en France, à l'école grecque AVEX, Centre de recherche pour la communication en audiovisuel. C'est basé à Lyon. Cette bourse que j'ai attrapée en 1981, ça va être libéré en 1991, 10 ans plus tard. Et la structure qui offrait cette bourse, DEFAP, c'est une structure protestante, a préféré garder ma bourse en tant que jeune kimbangiste. Et quand je suis arrivé, tout le monde était étonné de voir ces garçons à qui nous avons donné la bourse il y a 10 ans, maintenant qu'il est là. C'est alors aussi ils comprendront un peu le kimbangisme, parce que j'ai fait aussi un travail d'évangéliste là, échanger avec tous ces Français-là autour de la pensée kimbangiste. J'ai fait une année, je me suis formé en audiovisuel, plus précisément en technique de communication, le langage audiovisuel. Et j'ai aussi appris la communication sociale. La communication sociale qui m'a permis aussi de voir comment intégrer l'évangile ou l'enseignement de Simon Kimbangu dans la communication de proximité. Parce que l'église kimbangiste est une église jeune qui nécessitait un certain nombre de techniciens en communication sociale pour rendre facile la compréhension de la pensée de Simon Kimbangu. Une pensée qui avait des élévations spirituelles, mais qu'on devait mettre à la portée de tout le monde. Et après une année, je devais défendre mon travail de fin d'études sur le chant kimbanguiste, l'expression interactive dans la liturgie. C'était le thème de mon travail de fin d'études. C'est un thème qui a intéressé les Blancs. C'est le chant kimbanguiste, c'est l'expression interactive dans la liturgie. Pourquoi nous chantons plus dans la liturgie kimbanguiste? Et quand vous remarquez, il y a plus le chant, même quand papa parle. Alors j'ai essayé de me spécialiser en ça, et puis en utilisant, aussi dans l'utilisation des images et de mots. Toutes les images ne peuvent pas être utilisées dans l'évangélisation et ne peuvent pas être prises de la même manière. Et puis le mot, tout ne se dit pas, ne doit pas se dire quand on communique pour évangéliser, pour enseigner la bonne nouvelle du Christ. Parce que la bonne nouvelle est en soi un fait nouveau que vous mettez à la portée de téléspectateurs, auditeurs. Et nous avons un peu étudié, et quand j'ai défendu, j'ai essayé un peu de distinguer, parce que j'ai parlé du kimbanguisme qui paraissait quelque chose de nouveau dans les milieux catholiques, parce que le centre était un centre catholique. Et si j'étais catholique pratiquant, j'allais faire la maîtrise au niveau de l'Italie à Rome. Mais parce que j'étais kimbanguiste, on dit, ok, on a fait l'essentiel de ce qu'on pouvait faire pour que vous alliez travailler pour la propagation de votre église. Voilà un peu mon parcours. Au niveau primaire, j'ai étudié dans les écoles kimbanguistes, mais malheureusement, j'ai fait
mes humanités dans une structure catholique où j'ai fait la pédagogie. Je n'ai fait que 4 ans de la pédagogie. Ma carrière journalistique, je l'ai commencé un peu plus tôt parce que j'étais formé à l'État. Avant que j'aie la bourse, j'étais formé à l'État. Donc mes formateurs étaient Papa Bobé et Papa Tukembes. Ils m'ont appris comment toucher à la photo, à la caméra. Et j'ai commencé déjà à produire les émissions sur la RTNC. Et j'étais comme un élément clé dans la dynamique de l'évolution du département. Quand j'ai appris à filmer, à photographier et à présenter les émissions, mon talent de présentateur, c'est ce qui a été à la base du choix que Papa Diangen apportera sur moi pour que j'aille parfaire, je voudrais dire, mes études ailleurs. Et quand je suis allé au retour, quand j'ai terminé les études, je suis rentré vers les années 92, 92. Aussitôt rentré, c'était au moment où l'église Kimbangis s'est préparée pour demander le pardon d'Adam et Ève. C'est à cette époque-là que moi je rentrais d'Europe. Ma première mission était celle de faire quoi? De former les jeunes gens qui devaient plus tard prester à la radio et télévision kimbanguiste, qui étaient en gestation. J'organisais avec la collaboration de Papa Tokemboso et de la ville de Kinshasa, alors dirigée par Papa Tati Dibozabidi. Nous avons formé des séminaires de mise à niveau, d'abord de formation, et nous avons aussi fait des séminaires de mise à niveau technique, d'abord de présentateurs et puis de ceux-là qui doivent filmer. Après avoir contribué à la formation de personnel de la radio qui était en voie de création, j'ai été engagé dans l'étude technique, l'étude de faisabilité pour l'installation de la radio. Et j'ai eu le courage d'aller voir nos frères catholiques, protestants et consorts qui avaient des avancées un peu significatives en matière de création de ces supports de communication qui est la radio. Et après, nous allons en soir ce qu'on appelle la grille. La grille avec les compétences journalistiques appropriées, parce qu'il y avait une question d'avoir des journalistes ayant l'éthique kimbanguiste et non seulement sachant comment utiliser les verbes, la caméra et consort. Donc, ils doivent d'abord avoir l'éthique kimbanguiste. C'est le travail auquel nous nous sommes livrés à fond. Et c'est vers 2003 que la radio-télévision kimbanguiste devait lancer ses premiers signaux. Et je serai parmi ceux-là qui feront la première émission où je recevrai le ministre de l'Intérieur et je recevrai Papa pour lancer la radio-télévision kimbanguiste. C'est lui qui nous a demandé que nous fassions un effort pour que la radio-télévision kimbanguiste existe. C'est Papa Dialonga Nakianganu Salomon. Sachant bien que quand je suis rentré des études, je suis allé rendre mes civilités auprès de Papa Dialungana, alors chef spirituel. Quand je suis rentré d'Europe, Papa Dialungana n'était plus en vie. Il était déjà mort. Comme c'est le chef spirituel qui m'a envoyé, et je vais aller rendre compte au chef spirituel qui fait fonction, je suis allé voir Papa Dialungana. La question
qui me posera « Enfin, tu es rentré ». Alors quand il m'a dit « Oui, papa, je suis rentré », il dit « Ok, maintenant je veux que tu fasses ce travail ». Quelques années après, nous allons nous lancer dans le projet de l'installation de la radio et télévision kimbanguiste. Voilà à peu près. J'ai travaillé à ces moments-là avec papa Tokemboso, papa Bobé, comme les chefs administratifs, et je bénéficierai aussi de la collaboration de papa Kalonzo, papa Munyanga, quand il venait fraîchement de Lubumbashi avec un bagage intellectuel qui m'a beaucoup aidé à étudier certaines histoires du point de vue politique, parce que la radio-télévision kimbanguiste a mission non seulement d'instruire, d'aider les kimbanguistes, mais aussi de nos kimbanguistes à comprendre le kimbanguisme. L'apport de ces deux autres était aussi extrêmement important pour la réalisation de ces rêves que moi j'appelle rêve, la radio, télévision kimbanguiste, qui est une réalité aujourd'hui. L'apport de papa Diangenda Koutima Joseph dans mon parcours est énormissime. En ce sens que si j'ai eu la chance d'aller en Europe, c'est grâce à papa Diangenda. L'argent qui m'a amené en Europe n'était pas sorti de ma famille, moins encore de l'église. Mais c'est l'argent sorti personnellement de la poche de papa Diangenda, qui me l'a donné en tant que représentant légal. Non, parce que quand j'ai pensé faire les études, meubler davantage ma connaissance, quand je suis allé le voir, papa Diangenda me dira, vous voulez aller aux études? J'ai dit, papa, je vais un peu augmenter la quantité de connaissances, meubler mes rayons de connaissances pour affronter les lendemains. Parce que je sens que l'église kimbanguiste aura une difficulté pour s'imposer demain ou après-demain. Elle dit, ok, vous croyez que toutes les connaissances-là peuvent seulement sortir de là? Elle dit, non papa, mais c'est quand même important d'aller découvrir ce monde-là. Elle dit, ok, je me suis tu pendant au moins 4 ans. Et un jour, papa verra un monsieur qui gérait le bourse. Il s'appelait, le nom viendra, c'était parmi les personnels ou les enseignants de la faculté de théologie qui géraient la bourse. Il appelle, il dit, venez, est-ce que vous avez la bourse encore là? Ou les bourses? Il dit, non, je ne suis resté avec qu'une seule bourse. Papa Diangenda dira, donnez cette bourse à ces jeunes hommes. C'est le jour où, ça doit être, le nom viendra, le nom. C'est papa, il fut professeur, il prend, il dit, papa Mayona, suivez-moi, je suis allé le voir, il va me remettre le formulaire. Et j'ai rempli le formulaire et je me suis engagé pour le démarche. Il me dira, mais c'est extraordinaire, hein? Parce que papa a insisté à ce que je te donne cette bourse. Et en me remontant cette bourse, j'ai dit enfin, est-ce que je serai en mesure de répondre aux desiderata de papa? Parce que tous ceux qui vont en Europe, après ils disparaissent. Moi, dit non, je vais faire un effort. Et 10 ans après, c'est toujours papa qui me dira, bon maintenant, il faut que tu partes. Je dis, papa, mais il y a des difficultés, il n'y a pas, on ne donne pas de visa parce que la République d'Isaïr est au rouge et tout ça. Dit, il faut que tu partes. Tu dois partir cette année. Et cette année-là,
Quand on a entamé les démarches, on m'a donné les visas de France. Et quand j'ai eu les visas, même les protocoles, Papa Niami qui faisait les démarches s'est étonné. Dit, oh, mais on a donné facilement ces visas à toi. On n'a rien compris. Et tous ceux qui ont déposé les dossiers avant, ils ont été refusés. On a dit, bon, papa veut que j'aille. Il arrive, oui, papa, nous avons trouvé le visa, l'accord de principe et là, tout ça. Papa va rentrer au bureau. Il demande à maman Bibi, VT, son épouse, aller prendre l'argent que j'ai été confié un jour là, quand nous étions à Brazzaville. Un paquet emballé en papier de ciment, très poussiéreux. Maman Bibi va dépoussiérer ça et il vient remettre à papa. Papa prendra ses colis, me remet à main. Quand j'ai contrôlé, il y avait de toutes les devises là-bas. Il dit, fais des démarches, il faut que tu partes. Et je suis parti de Kinshasa, je n'oublierai jamais cette date, le 12 octobre 1991. Bon, dans la presqu'île, la presse information Kimbanguiste, j'ai trouvé en dehors de Papa Bobé, qui était le chef de service, Papa Tukumbo et son adjoint, j'ai trouvé aussi Papa Nkoulou, qui faisait partie de la rédaction. J'ai trouvé Maman Matego. J'ai trouvé aussi Papa Ngoma Mvwamba, qui fut membre de la presse, au moins pour les ténors. Et mon arrivée avait entraîné en soi la présence de plusieurs autres jeunes, comme de Maman Clémentine Dianzenza. Bon, qu'est-ce que je n'ai pas fait que je compte aujourd'hui faire? C'est faire du kimbanguisme une réalité du développement à temps réel. Parce que le développement passe par la pensée. Faire de la pensée kimbanguiste une force d'innovation. Et faire de la presqu'île l'instrument par excellence de la transformation de la société. Donc, tout celui qui rentre dans la presqu'île, il a la mission d'être missionnaire. Donc, un évangéliste, c'est lui qui propose au monde une nouvelle recette pour avoir le salut. La presqu'île, c'est que ce que je pense faire, c'est au moins ce que je n'ai pas fait jusque-là, de permettre aussi aux journalistes kimbanguistes de maîtriser le kimbanguisme et non d'accompagner l'église kimbanguiste. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'église de manière lapidaire, mais on n'approfondit pas qu'est-ce qu'est le kimbanguisme. C'est le travail auquel nous devons nous livrer. Et surtout, écrire beaucoup sur nos papas, parce que nous avons connu un vide historique important en termes d'écriture. Papa Kimbangu, certes, n'a pas écrit, ce qu'il a écrit n'est pas mis à notre portée. Mais j'ai dit, les mamans Mikala qui l'ont connu n'ont pas écrit. Le papa Ndangue et consort, le papa Johnny. Ceux qui ont collaboré avec papa Diangena n'ont pas écrit. Et nous avons connu aussi, en dehors du livre vert, les papas n'ont pas beaucoup écrit. Mais ils nous ont beaucoup donné les choses
Et le kimbanguisme est plus gardé dans la presse. C'est pourquoi nous disons la presse, c'est la mémoire et la conscience de l'Église. Parce que tout ce que papa pouvait écrire, ils ont plus parlé et nous avons enregistré. Ce n'est pas comme du temps de Jésus-Christ, ils n'ont pas eu des enregistrements comme ça. Et nous devons maintenant écrire, reproduire toutes ces idées qui sont rares, qui démontrent que les papas étaient dans le monde, mais ils n'étaient pas des hommes de ce monde. C'est mon seul souci. Et nous sommes en train de nous atteler petit à petit pour voir est-ce qu'on sera à la hauteur. Moi j'ai dit oui, mais sauf qu'il me prête vie. Parce qu'on dit un petit poisson devenir grand, pourvu que ces jours ne soient pas mis en danger. Bon, le mot de la fin. Ah, voilà. Heureusement d'avoir précisé. Le mot de la fin pour mon intervention est celui-ci. Fais ce que tu fais, je te dirai qui tu es. Chacun de nous fait ce qu'il fait. Dieu au moins sait qui nous sommes. Ou bien à son service, ou on est venu pour les combattre. À bon entendeur, salut.